wanatumia vino vyetu sana tu. Pesa iliyotoka mulimo pakidukani kupita barabarani na magari kujipimisha. Kisha luzungu wenu tunapenda kweli kweli kuisha na ufogomani. Kozi kisekeli saidi monsko ikwele. Wakona monisko musiro na pata yose. Aye mkwele. Unasema kweli ni haki wataki tena. Monisko. Nawadire kuje. Najua madie. Monisko. Ya solo bandeko bana sume kolo Congo lo sako ombo kabino na kombo ya yeme nzambe ya mpungu toleni oyo bankoko na biso babelelaki nzapa nzakomba akongo mungali vidi mukulu mungu baba mungu wa milele nzambi gaungu kalunga ya solete na minoko nyonso mboka na biso na bakwa nyonso ya mboka na ekolo Congo to pe na kachopa babelelaki ye na puissance ya bankoko na biso oyo tobelelaka mpungu la puissance mpungu oyo epesaki ke bankoko na biso babelela ye vulusi kimbangu dia ntungunu abelelaki ye mama kipamvita abelelaki ye bankoko ebele oyo bayebi bokasi ya nzambe to mpe tobelelaka mpungu ya nzambe oyo tobelelaka butu na moi bayebaki bokasi na ye e azalaki na bango me tobunga te nzela esolo torekoletaka yango ekopesa biso mpe makasi mpe bakino ezalaki berere tosalaki tonalaki peuple d'homme edom ayaki ayebaki ke soki ndenge nazwa bateau en otage il faut na yela bango na proposer autre chose yango ezalaki nini la culture autre chose yango ezalaki nini la religion oyo bavanda na bastratégie tous ensemble bayeba baétudie yango batravaille yango comment toko aliéner bakoko bacongolais baafricain nyonso oui c'est vrai que l'aliénation oyo tovivaka ezalaki eloko moko bapreparaki yango eza azar te ekota azar te me babongisaki yango ndenge nini bakobanza na biso malembe par la religion e na bastratégie nyonso yango tokóma lelo toza koluka toyeba eloko nini ekomisa biso mpo na nini misusu kolobeleke non oyo bayelaki biso lokuta kondima ata moke aba botika biloko na bino wana botika biloko na bino wana nsoka te aza konyokoma aza mituna te mpo na nini nga na nyokomaka wana mitunaka te aza koyeba te akanisi ke magie oyo mondele asalaka ke nyonso nzambe atikela mondele na biso apesa biso eloko te poso mondele asali c'est joli asala bonzoka te azwaki biso apartir ya culture na biso abotola biso nyonso oyo ya biso aremplaçaki biso na oyo tobenga l'ignorance tokomba aliéné toza koloba lelo la faiblesse collective oyo ekomela biso nyonso sipaindo bantu likolo na yango wana bandeko bana somi ekolo Congo na ntango tobetaka mbela nango ezalaka na ntina ke tolobelaka bino oyo nyonso oyo esalamaki lelo tokoma biso na bino ce que nous sommes aujourd'hui tolela kaka toyebaka te ndenge nini kose prendre en charge ndenge nini kosauve bandeko ndenge kobikisa oyo tokobikisa biso nyonso tokomaka kolela topreferaka mingi kolela ke kosala kobundela ekolo Congo yango tobelelaka bandeko osako mboka bino bandeko na biso bamama nyonso oyo baza na biso ndeko na biso Bernard Diano Ndama losaka epai na yo Yves Amo losaka epai na yo bamama epai na bino bamama Kipamvita Shani Shungo losaka epai na yo Suza Mamba losako epai na yo tomoni ndeko na biso Derek Gabriel losako epai na yo tomoni papa na biso Alphonse Nzolani losako epai na yo mama na biso Catherine Bilungu losako epai na yo papa Jean-Paul Biansfait losako epai na yo banani bandeko nyonso oyo toza na bango wana tobosani te baoyo banso balekaki liboso olimbisi po ete tozalaki nanu na ebandeli topesi bino losako bino nyonso esika bozwi na mabota na bino tobosani te mama na biso social esika yo ozali Gigi Mboyo losako epai na yo mama Stella Maria losako mpe epai na yo vraiment bandeko bino nyonso topesi bino losako na kombo ya nzambe ya mpungu tuleni ya solo bandeko bana somi ekolo Congo ya solo tokota na mosindo ya actualité na biso mama Stella tomona yo kala ya solo ke sengeli mpe tobakisa lo sumbote na yo mama Stella na biso alors
tokota olanda otoyeli bino mokonali. La spiritualité est une question de race. Ça vous plaît pas, c'est pareil, c'est comme ça. La race noire, c'est la race originale. C'est la race spirituelle. D'accord? Donc, qu'est-ce que fait le fourbe lorsqu'il a conscience que cette race-là, cette unité-là, il va faire diviser cette race. Il va les dresser les uns contre les autres. Il va instaurer le tribalisme pour affaiblir le potentiel de la race noire. Parce qu'il a vraiment un potentiel. Cette race noire a vraiment un potentiel. Les Noirs, parce que les Noirs, c'est le peuple de Dieu. La Bible dit l'histoire des Noirs, plagiée par les autres races, par les autres religions, les faux pasteurs ou les gens qui sont dans les religions, on n'utilise pas leur discernement. Ils prennent ce qui est écrit dans les fausses Bibles classiques, ils disent que c'est la vérité. Alors que quand on leur montre des contradictions, des erreurs, ils ne veulent pas utiliser leur discernement. Ils ne veulent pas utiliser cette science pour pouvoir séparer le bien du mal. Et donc, de connaître la vérité, puisque la vérité permet de distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux, c'est-à-dire du bien, le bien du mal. Donc, déjà, quelqu'un qui n'agit pas avec son discernement, sa logique, son sens logique, lui n'évitera pas déjà les pièges invisibles, les pièges, on va dire, de l'existence à cause de la chute. Se reconnecter à son origine, parce que la race noire est la race mère. Moi, je suis blanc, mais je ne peux pas avoir d'enfants noirs. Vous êtes noir, et vous pouvez avoir des enfants blancs. Donc ça veut dire, vous êtes la race mère. Voilà, nous sommes la race mère. Mais les autres, noirs et pelés, on va la catine. Pour vous, ce que non, aux race mère, oyo, a créé mon kilmo, bima, le blanc, non, arrêtez vos histoires là. Te mondele monto abanda biso na kanisi to jouaka exemple bana biso ebele autant de singulier comme ça bino ka solo bana ola tsepe bana oyo bayeba to utawa. Et c'est important qu'à moi 10 minutes tout suite bino lo ebande la mission olanda mwana so. Pour débuter, il faut savoir faire la différence entre Congo et Congo Diantotila. C'est très différent, mon frère. Car le mot Congo ne désigne pas seulement une ethnie au nom des bas Congo, mais le mot Congo désigne également une élévation d'esprit. C'est pourquoi, pour caractériser cela, nos anciens prêtres et nos actuels prêtres portent toujours avec eux la peau du Ngo, qui est le léopard. Autrement dit, nous sommes les dompteurs de léopard. Et selon la tradition Congo, après la chute de l'Égypte antique, c'est l'ancêtre Mbemba Sulu qui, à l'aide de Mwanda Congo, je veux dire l'esprit Congo, parce que Congo veut aussi dire Dieu, parce que Dieu est amour et Congo veut aussi dire amour. Donc l'ancêtre Mbemba Sulu a été guidé par Mwanda Congo pour amener les peuples du centre au cœur de l'Afrique, dans le Congo, du Congo d'Antotela. C'est ça l'histoire, il ne faut pas confondre en fait les choses. C'est même de là qu'on nous parle de la migration bantou. Et bantou ne veut pas dire les gens qui vivent au cœur de l'Afrique ou encore les bas Congo, ça n'a rien à voir. Le mot bantou c'est le pluriel de muntu. Voilà. Voilà, bandeko bana sume kolo Congo tuaka na biloko moko meke toko tsakabino pote boye baka ndenge nini toko bundele kolo Congo ndenge toko bundela race na biso o etikala sima to yebaka teke basala effort ba comme ça biso aliéné ba bosen sa biso vraie réalité o pela nzambe akela mokili ndenge pona bango ba non c'est boyebi vérité wana boko koma mayele boko bundisa biso. Il faut même que la caca aliéné et puis ça, tout ça pour continuer, tout comme ça, bien le coup là, pas peuple, pas sous-peuple. Alors, voilà, bandeko, oyo, ezako leka, nakati na mokili. Bolukaka, bonsoir information, bolukaka, yeba, bolsaka, ba recherche, comme ça, boko yeba, ke, oko la puissant, oko la mayele, bana neo, bako la mayele, entourage de la mayele, on comprendre que y a solo ba sala, ba effort, qui va comme ça, ba so, ba poète, va dominer cette mission. Alors, il est grand temps que chacun de nous aille pour nini de commencer que nous sommes aujourd'hui sima yabatimisu. Et c'est important bandeko. Bon négliger en côté pour que nous se tourner moki yandelo et outa et pas ina piso. Nous se tourner moki lo et outa et pas bankoko na yo. Mais la tango ba commencer que ba koko na yo ba le que té. Donc peut savoir une différence entre ndoki na sorcellerie. Alors, bah, le que non, sorcellerie, ça encore moi ma langue, mais qui est ça ma paix. Bah, comme si nous sommes boya, non, sommes encore qu'on a vu sur Bazara qui nango, tout se détacher na bango, to boya bango. Nous sommes à bango, à suivre Kindoki wana la société secrète. Bah, yé nango na kati na poto, bah, développement, on le dit, c'est notre société secrète. Donc, société secrète na bango, oh, ils ont ça la miracle, ils ont matisation, oh, ils ont ça miracle, ils ont même dans la téléphone, nous sommes à où t'es pas banco qu'on a eu. Calcul, mathématiques,
nyonso science nyonso ewute pa bankoko na yo ebongo ndenge nini yo moto ewute epai na yo histoire ewute epai na yo yo oyebi yango te babungisa yo nzoka te ezalaki biloko bapengela religion basango babe bo nyonso bayaki na katiopa na kati na afrika bayaki na devoir mission yango toza kovivre lelo ke bakomisa biso bazoba tondimaka oyo bango bayela biso baso ya biso ya malamu bapesa biso ya mabe oyo ya bango eton voilà nyoka oyoki yango yango balingaki baboma mokili nzambe mpe aconfondre bango tali kovivre voilà matondo na bino nyonso na oyo nyonso tozali koloba mokolo na lelo ekosenga bino nyonso bonanda biso na bokebi nyonso allez tokotie na mozwi na actualité 10 minutes na biso ya conseil oyo ya kotia na bino quelque chose na mitu na bino po ete bino mpe bolakisa bana na bino bazala complexe te liboso ya oyo akokozala complexe na ye te non nani moto mondele et donc jamais moto moyindo akokozala complexe devant mondele soko moni moto moyindo akomplexe devant mondele loba ayebi te aza na bobungu aza aliéné. Et voilà, surtout ba aliéné mingi, eza bato batangaka ba Bible mingi. Bato ba mipesa mingi na kati na Bible, na kati na ba losambo ya lokuta, na kati na ba religion. Et bato wana baza ba aliéné soko lobeliye atandeki na kondima yote. Abi te botika makamna bino wana. Botika makamna bino wana, mais autour mais pourquoi tu es comme ça? Parce que nous ne pas sala yo lokola sala ye. Comment ya ka okosa yo, yo no ko okosa ete et a dominaka sur yo. Le ko poser question na ayebi na ete. Abi non ndenge ka nzamba sala mukili ko nzamba sala misu bibale muno komoko matoi maboko nyonso lokola moto swe comment moto musa dominer sur yo na kata pays na yo ya asemposaka atiala ko ba kondi asale la ka yo nyonso na mboka na yo ya gera ka nyonso na mboka na yo akomiso pauvre vulnérable ndenge balobaka peuple vulnérable. Et dans l'autre côté, oh, l'Afrique, oh, Congo, le pays le plus riche du monde. Mais nous sommes dans Mbokawana. Mais comment minérer nous sommes aux tourner ces mokili, aux matins fisés, avion, bateau, et donc dans Mbokawana, mais pas tant ça va soba. Basoba, aliéné, parce qu'ils sont. Alors, c'est pour dire que non, aux autres, vulnérables. Comment monter vulnérable? Alors, surtout la liberté au monde, non, avec Asango, par la religion, par la peur. Et cette peur, Zambé a lobby de l'eau, au Bangawana et Zomina Kanaba. Allez, Tokotara Moussindo, Félix Chilombo, 3 ans déjà, bilan 0 sur 0, Nakati Kolo Congo, 0 sur 0, Nakati Union africaine, 0 sur 0, son ridicule. Le lot au monde qui a solo, tu l'as qui comme un passage à vie. Tout le monde est là comme côté, mon qui me besoin que c'est cabisso, qu'est-ce qu'il ne va pas, bah Congo là on te donne au Kansake, bah quoi sera quelque chose. Félix est passé par là, Congo est ça de l'autre côté et aussi sonne dans mon qui va Afrique le seul désordre des continents africains pour na Félix Chilombo. Na mandat Chilombo bandeko, o eza ko l'électronique en Afrique mon bimba. Parce que c'est là qui mandat à Félix Chilombo va profiter. Nani, américain, européen, va profiter n'ango. Et voilà, va profiter n'ango. Et ça va finir ça nani. Et ça va finir ça biso va congolais. Et ça va finir ça nani. Et ça va finir ça va kassayen. Le loba ngo beta tolo biso va tamayele. Ba boni bena me kile côté na sima. Ba yebi ba comprendre tout ça na biso ba soba. Tout ça na biso l'autre côté. Tout ça ngo tito aussi ça peut. Tout ça les l'autre côté parce que c'est fini. Parce que j'ai une grande partie. Oyo ya pouvoir on va diriger passer de l'autre côté ouais tikali pas ça là et l'autre côté déjà est bébé voilà bandeko balance mais le Congo est bébé lié bandeko tokene na kati na Kinshasa qu'est-ce qui se passe là-bas na Kinshasa depuis avant-hier il y a une délégation de jeunes leaders de la province du Nord Kivu bakenda qui ko déposer mémorandum na bango na pour la situation sécuritaire oyo ezali koleka na Kivu Nord Kivu. Alors qui sont ces gens? Oh, bah, c'est la délégation. Wana bandeko. Ezali ya pasi mawa. Bandeko bo landa na bo kebinoso. Bato ba kende ki na délégation wana pour que nous déposer mémo pour la situation. Oh, eza ko leka na kata Nord Kivu. Tolingi to landi to yeba baza bana. So kate na kata namba kende ko kutana. Ba kende déposer mémo na Bertin Mbonzi. Oh, ezali président de la commission défense sécurité na kati ya parlement ba kende ko déposer des mots et pas na. Alors
La vérité est là, tout le temps. La vérité sur la table. Pour nous, attention, mafia. Alors, rencontre et Salamaki va déposer mémoire na bango pour être ba jeune leader wana baza banani. Alors, bazali wana oyo ba ko représenter Kivu Mobimba. Ba ina mémoire na bango baza ko lela situation sécuritaire na kata Kivu et ont marché bien te ko déposer mémoire. Alors bandeko, attention à la vigilance. Pour la comme ça binoké, bato wana chose une question. Baza banani le jeune leader de Kivu. Baza banani de Kolanda, réponse est facile. À 85%, ce sont des Kimans. Des Kimans sont basés dans la ressemblance en Bantou, mais basali beaucoup plus. Maman na bango, basa ba tout. Et papa na bango, basa ba Bantou. Alors, batouana, comme na bango et pas na bango, sont boti moana. Yo maman, moana boti na Bantou, ba boti ba maman na ba. Batata na biso mingi balanda ki lokosa basa batuti babota bango bana wana basa au service de tuti empire Timatuti azo utiliser bana wana nyoso to benga ba kimans na mikole bele basa ba kimans ko mona longi lokola ngana lokola bantu mais basa bantu te bango basa beaucoup plus na ko basa se défendre intérêt à batuti. Et bana wana bango wana bomona bango ebele ba François Musoza qui na l'Union africaine banan bango nyoso za ba kimans ala ebele oyo mbozo mona musukuna na sama lukende o wana azali pe kimans bazo mona congolais aza congolais te baza batuti rwandais. Alors batu wana bakei ko déposer ba memo wana pona nini pona intérêt na bango eza ba je o batata na bango basalaki. Souvent mes chers amis ba je batata na bango basalaki et ba je wana bana ba bani ko continuer na alors continue nous sommes des Congolais, nous sommes des Kivu, nous sommes là, on défend les Kivu. C'est faux. Baza ebele, baza wana na kata parlement, na kata sénat, na kata nous soit kata pour le Congo. Toko kanga bango mi polisa parce que nous avons la solution pour mettre au kanga bango. Ne vous en faites pas. Bana wana nyoso wana, ba kimas wana, ne vous en faites pas. Bato nyoso boyo kake, je suis des Kivu. Azawana kata parlement mina sema iko moto yake ya Kivu quel Kivu toko kanga bango mikoleza ko ya bakima swaze pele Kivu so bazana Kivu alobi non na uti kisasa te na za mutu ya west na za mutu ya ba Congo na Kivu so akoko loba Swahili na bango te ko ba kanga ba L na ba R alors alobi te je viens de l'ouest du Congo. Soka Keina, Soka comme na Kinshasa, alors je viens de l'est du Congo.